Mi elo libota na ngai mbote na bino sengo mingi ya présenter bino lisusu lupango oyo ndeka tozomona eza la fondation donc mokolo nango azalaki na projet ya kotonga immeuble moko awa na appartement mais l'homme propose de dispose lelo tuchango na marché bozomona lupango aza na dimension na ebandeli awa aza 8 mètres na entrée pardon aza 8 mètres et demi na entrée mais soko poussa ina 4 places bandeko batelemi kuna liboso ezoko matina 11 mètres et demi donc mulai na ye ko banda place toza awa ti na suka kuna place bozomona mwa banzete wana ezali aza 21 mètres et demi donc le pan aza munene aza na dimension il y a bien et puis fondation aussi il te remarqué au moment que esa fondation et ça mis na ba brique et ça la mis na moellonté mais et ça la mis na béton donc esa ma béton ko banda na seti likolo donc elingi koloba ke projet ezala ki ya bien awa na lupango oyo kwana na koloba ke awa toza na commune ya na quartier Mimosa Brekine donc a toza 5e ou 6e parcelle na Macadam donc toza na emplacement ya bien quartier ya bien je crois que air torobima boromona avenue ndenge ezali et puis ndenge tozo filmer bozomona bandaku ndenge etongami donc je crois que de loin vu de loin boromona ba immeuble ndenge etongami boromona avenue pe ndenge ezali donc ba voisins de batongi ndenge quartier za évolué pona ba o ba habité mais pona ba o ba ebi ba o ba somara déjà na Mimosa Brekine ba ebi que donc quartier ndenge tongama ndenge ezaleli donc na lobaki que dimension eza moi modifié mukie donc mulai ti place ndeta paipa yoane ezali et puis c'est 21 mètres et demi et na entrée wana aza 9 mètres et na gauche na biso awa place esali ndeti moko rubiro wana azopesa biso 11 mètres et demi donc lupango eza munene eza mulai lupango oyo batie yango na prix ya 65 000 $ à discuter na lobi bien eza na prix ya 65 000 $ à discuter donc so tali ba voisin de batongi so tali ndenge quartier ezali on comprendre que awa so tongi ba appartement na yo en tout cas heureusement ba revenu ya bien moni voisin ndenge tonga 8 niveau na so pe 10 niveau na ye et azo évoluer et so être malbanda boromona mais juste en face kuna bo dans boromona bo remarquer que ba immeuble eza ebelé donc quartier eza quartier moko louable quartier moko très très bien donc awa bache 65 000 $ à discuter donc pour d'abord onyos ba intéressé ndenge to sala toujours numéro na biso eza affiché na se ya ba écran na bino wana obengi biso to solola to eba comment évoluer donc na lobi bien 65 000 $ à discuter voilà to robima donc voilà à to l'accès na ndenga kati to l'accès ko avenue to l'accès voisin ndenge azotonga pour elaxa quand même image ya quartier ndenge ezali et puis avenue ndenge ezali donc wana voisin lupango la biso yango liboso awa donc benga biso to solola to évoluer to lobi bien awa toza na commune ya Ngaliema na quartier Mimosa Brekine merci beaucoup.